pa masumu za mukolo ngana mwana musala na été ngana zali coordonnateur principal Asbel à sans danger n'engageara tous les artistes to honorera bibembete zopana parce que to boy la polémique to ko na polémique on a polémique parce que ngana zali na ngai je suis né guerrier ngaso attaquer ngata direct et ça qui to côté de lelo il faut pas se séparer enfin tous ensemble mais yo mo qui propose aza muta zakana haine envers ngai parce que cette fille là azana haine envers ngai maman Zita na ba kundeta yebi nga muta liboso na komba na maman ye pour la sauver mais il faut tous il faut qu'on se séparer tant moni makamba boye il faut qu'on se séparer enfin tous ensemble maman Zita azana de kunangai soki matanga ezali to pesaka d'abord valeur pe place na famille biso tokoki kosala eloko moko te soki famille nanu bakutani te ndenge tozalaka babantu. Nous sommes bien organisés botika biso tranquille ndenge bosona bamatanga na biso ezokendela wana ekende pe ndenge wana badéclaration inutile bolinga yango te soki bamoni mutu moko azotala présenter Maman Zita na batélévision tala kutu batie na image na ye swati azobela swati akondi azandoki azamotema mabe. On a fait une évolution tozali ebele awa. Les artistes et comédiens, nous devons être unis. Mais je suis très content de voir aujourd'hui que toutes les corporations sont représentées. Namoni ba artiste à danger, namoni ba JP Massamba, namoni Misako, namoni Union Sacrée des Artistes du Congo, namoni Pakosiko, donc namoni association et cinéaste. Donc voilà. Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. Ozana, mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo, ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende boko bika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki, bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande, nazali na ba blocage, ba porte tout ça qui fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse, makambu tout efongwami, na sombi dendaku, ba pasi na nzoto esili, changement ebele salami na ba aspect nyonso, nzamba uzana azosala. Shalom, shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette, en tout cas na bela ki tension makasi. Na yokota na YouTube, na kota na Ozana, Pasteur Moïse Abondel pour na bandeko. Les mêmes jours, na keipa docteur nanga atalinga tension sesili, bilonyo zanda sanga palpitation sesili. Shalom peuple de Dieu, shalom, Maman Clémence na Paris, na yiko témoigner moni na nzamba Ozana, wa sai na bomo nanga, na zai na problème à mwana bane kolobate, na bane kokende na orthophoniste, donc ba déclarer ki mwana comme handicapé à olobate, na étant na yiko par exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance, lelo mwana na kono loba, na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo wa sali na bomo nanga. Mais la parole au Kanda, toi qui es dans un cas barrage, on a raison de faire ça na sens te. Et la première c'est un bon Kanda, na musala, donc on a été témoigné en Zambie aux Zana, on a na bomonanga, tout en Zambie. Na lobaki déjà, awa ezali terminus, bon s'abonner na Papa Moïse Prophète TV na YouTube, dans un fait la bino na moto. Nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Randi bokozwa yango na kati ya ba structure bokozwa compte rendu ndenge to sala ki communiquer
ndenge pe tokopesa compte rendu mais lelo topesi patriarche na biso yende akoloba awa lelo tozalaki ba structure nyonso ya ba comédien esanganaki lelo tozali pe na famille ya mama Nzita ezali awa biso to représentaki RTNC bana ya mama Nzita bazali awa ba mokilo na ye pe bazali awa bongo po na réunion lelo biso baso ba structure nyonso topesi maloba epai na kulutu na biso patriarche Fumwambanza yalaka yala masumu de Brende aloba na bino na bokuse nini oyo na moke tolobaki na mokola lelo tozali sima na patriarche akopusa na awa biso président masumu toyi tukomona bino na réunion awa bosangani ba siti nyonso pour la toute première fois tomoni yango na pona bobseki ba préparatif ya obseki ya mama Nzita bokangi nini pona lelo. D'abord, ce n'est pas pour la première fois, c'est un processus de suite au banda qui est Ezokola. Kobino bobanda toujours nos questions ya songi. C'est un processus que vous allez tant préparer matanga kwedi tozo lobela yango et donc ba bien c'est un processus. Il faut vous séparer ce que vous moni au lieu que vous sala nit kaka ezope sabino et le kaka tozana ngoya koloba et que tozo préparer un peu matanga ya ndeko na biso mama Nzita oyo atikaki biso tokende nango toujours malembe boyebi po mingi ba o balingaka toujours mabe depuis mama Nzita akufi bazomona bango kutu te na ndako kuna bamatwa eloko nini bozosala eloko nyonso d'abord soki matanga ezali topesaka d'abord valeur pe place na famille biso tokoki kosala eloko moko te soki famille nanu bakutani te ndenge tozalaka babantu oyo azalaki na matadi oyo azalaki na boma tout ça bakutani ndeko na biso akufi siko ndenge nini soki bazwi déjà programme bakoyebisa biso soki programme nanu ezwami te bakoyebisa biso siko tobanokende nzela moko ti bakozwa idée mpo bango nde baza mpe na pouvoir ya kopropose biso balobi par exemple biso tolingi mercredi biso tant tokuta na ota ma coquille vraiment famille est-ce que bokoki ko linga to salango samedi non samedi te vendredi to yokani bino idée na bino na famille bolinga ki bakunda na so Kimberley so kinini tant biso to kotala Kimberley yango neni to yokani OK kaka ndenge wana to ko se mettre d'accord na famille on attire l'attention des gens. Ce que vous avez dit, il y a une version. Il y a famille, telle famille bangoyo. Yeyo, wapi moi pasteur yeyo. Non, na papa Bokilo. Il y a 3 personnes. So bokina bina na parcelle kuna mutu moka utakine mayombe utakine wachela utine wapi po yoki ke azande ko tout ça parfois zo boudé na yeli kamomoko baswana ki na bango soki na nani albo pese micro kuna et d'ailleurs kutunga pe na zo mona clarté pa na zo mona kutu ba comédien wate mais yo zo sala na ba réunion te yo zo pese ba au mona carbino pe kuna atuka ba comédien te so comprendre te ba sundoli mama te nous sommes bien organisés botika biso tranquille ndenge bozona ba matanga na biso zo kendela wana e kende pe ndenge wana ba déclaration inutile bolinga yango te bokoki kosala pe ba reportage ya malamu na makambu ya malamu mais pas toujours négatif ba bundaki net sikoyo na yibite nani bokolo bakito swana ki ya obitu bundaki po bino bozaka toujours na ba titre na bino lelo na matanga vraiment makofi tambolaki donc yango na to yebisi bino que tokozala toujours en contact na bino. Et je crois jeudi, s'il n'y a pas changement de dernière minute, on va encore se retrouver pour que total la évolution ndenge makambo zo kendela. Ce qui va moni mutu manga zo tala présenter Mama Nzita na ba télévision, tala kutu batie na image na yeswati azobela swati akondi azandoki azamotema mabe. Ce n'est pas le moment. Maintenant c'est le moment de repérer sa image na mutu président Tonga zo continuer et puis maman to retia bango en vedette lokola eza ndeko na bango muta tiki biso to kozwa kamwa lokola pe malgré balingaka parité mais batalaka toujours mibale soki baza bango moko bakomi kolenga donc tokozala kaka na bango mais bangozala un peu liboso voyez toyeba réunion à lelo
la structure nini oyo et yaki sur place toyeba. Pour que au sala nango nini parce que oyo ba yete le loyo ba comment on est kaka ba marginalisé. Toi tu n'as qu'à constater que on a fait une évolution. Tozali ebele awa. Oh bah yete sinon voilà biso tout ça. On va président oui. On a vu il y a une forte représentativité. Oui. La structure est awa ça c'est vrai. Oui. Est-ce que pour entreprendre la démarche monsieur au sangani bobo pour honorer maman dit tapé na niveau nenge ata peu près nenge papa Kwedi. Bon, tout si to lobby yango wa boye bango avec le temps parce que to tala ndenge ni to sala yango mais il faut qu'on retenir que ce que lobby bembe ce n'est pas le mot matanga nyon se kokanakate. Mutu na mutu azana étoile na ye, mutu na mutu azana mukolo na ye akotika mokili oyo même soki bozalaki po mosusu ekoki kozala ke bobongisi yango ndenge moko me jour wana mbula ebeti bomoni neti kaka donc nyonso totiki yango na maboko ya Nzambe pour que makambo esimba makasi. Nous avons la volonté pour que matanga wana esila na ndenge moko ya malamu. La parité oblige aussi. Parité oui, voilà. C'est fini en tout cas. Merci. Papa Tsakala to yeba to ozalaki éprouvé donc basiko matanga eza niveau nini pe enterrement ezaka. Bon, nga nazaki éprouvé pona mwana ya grand frère do baka mwana nga po akolepa nanga Pacheli akufaki matanga to bake ezo salama na Sando wa 46 na commune ya Kasavubu na direction Gambela matanga ezo salama wana ya mwana biso. Bon, pona programme jeudi le 22 tokozala na salle moko eza na elenge sana Niangara 41 kuna veille mortuaire place ezali na matanga wana et ça ma jeudi et puis vendredi ndeza jour ya enterrement en tout cas ba préparatif ezokende bien. Merci beaucoup. Ezokende bien vraiment. Tolingi toyeba yo ko représenter structure nini. D'abord, je suis là en qualité d'administrateur. Il y a Soneka côté Batoa Théâtre. Deuxièmement, je suis là en qualité. Il y a président, représentant et artiste et comédien à Misako, la mutuelle de santé des artistes du Congo. Naasinde ko mwasi ayebi biso nde tokitaka toyaka kozwa mama au docteur Blaise Mobeti asoignaka ye na clinique Alliance. Donc voilà. Et puis na yepé en cadre il y a groupe Sinac, je suis le vice-président du groupe Sinac. Donc je représente aussi valablement la Soneka qui est la société de droit d'auteur. C'est pour la toute première fois que tout le monde a structuré Sanganabo. On a eu l'impression. Bon, d'abord, c'est moi qui ai introduit. L'autre fois, il y a réunion, on a eu ça, président Massoumou. Ouais, on était ici. Ils allaient à Matanga, il y a Tcheko. Il y a Tcheko. Je me souviens, on a eu ça, président Massoumou, il est le grand temps qu'on puisse faire le tabula rasa. C'est-à-dire, à enterrer dans la arche de guerre. Pourquoi? Parce que les artistes et comédiens, nous devons être unis. Comment se fait qu'un artiste a postulé un artiste a contré mobilisé pour qu'il soit élu? Donc, je suis très content parce que Alobaki ok na yoki. Mais je suis très content de voir aujourd'hui que toutes les corporations sont représentées. Namoni ba artiste à danger, namoni ba JP Massamba, namoni Misako, namoni Union sacrée des artistes du Congo, namoni Pakosiko, donc namoni association et ba cinéaste. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Il y a quand même l'évolution. Merci. C'est moi qui vous remercie. Chaka Congo, bonsoir. Mbote papa. Chaka Congo, tout le monde présence na yo na réunion préparatif au sec ya maman Nzita. Mais pour la toute première fois, tout le monde a yo le mako na yo, oya osangana ba comédien boye surtout pour la préparatif il y a liwa, il y a artiste comédien moko songolo. Ezalaki babengaki peut-être ezali pona ningo zaki souvent pemena na machako. Bon, en tout cas, merci d'abord à remercier M. Makala et Gogo. Groupe Nzo en tout cas, merci. D'abord, émission au théâtre de Dion, Papa Kwedi. Parce que Papa Kwedi,
na matanga ne mondenge zalaki dima parce que l'état c'est ayebi ndenge zalaka. Je crois que tango abenga ta papa ko dia kufaki na bisa ko benga papa masumu ngaza mwa musala mais bato oto kuta na ma artiste nde mitema na bango ti sikoyo bazokoka kofanda esika moko te papa masumu wana azali ndeko na nga muyombe tobota me mokolo moko date moko mais en tout cas naza indigné ponga eloko kobomba wa eza nango te soit disant lobio na la télévision soit disant to lobby se place na miso non non papa moi mira beaucoup de gens ben va aller à Congo mais chez les autorités je suis considéré en épreuve na matanga papa Kwedi ba mona la commission na bango te mais souvent comment on n'a pas des artistes nakata événement na papa Kwedi le moi je traite avec le gouvernement central. C'est différent de la Kawana. Ah bon? Est-ce qu'il faut une bombe pourquoi? Parce que tout la vérité. Les Ngai, Benga Ngai, na ministère. Papa, maman, Nzita. Tant on a eu un message, je peux même écrire parce que dans l'association, dans mes candidats, l'État est Bengai. Mais la taille d'habiter, tout le monde, et ma camboya papa Kwedi, il est qui toque. Pourquoi tu es dans le livre on a été? Ni na bengi papa Makale Gogo, na bengaki papa Ntsakala, na bengi Masamba, tout ça qui réunion. Nde moni mukanda yoko sala. Mukanda wana na sali, ezate mukanda te que libanda non. Eza mukanda tout ça dit copie en information. Da mukanda albi ezaki no sala kiango. Ata danger. Mais na sali copie réservée na famille ya comédien. Il y a Nzoi, na famille biologique, je crois maman na lobby parce que moi la comprendre parce que ngai pour moi c'est quoi? Publicité ma belle qui tourne comme mon ngai. Mais ce qu'on fait ni ngai, obi ah mais ma belle ni mon ngai. Papa, mira, nga faut ça non, tout ça na yo to sola qui dit to sala. Non. Non, to ça na yo. Ma belle on ni direct parce que on ni. Le bomba on se. Hein? Ma belle on ni. Live. To bandana na ministère qui des arts. To ken na ministère DJ. To ken ministère finance. To ken na chaîne de dépenses, to ken na banque centrale. To longo quand na gouvernement gouvernement de la ville et si on va chaka mu yiba ko muna zoba na kuza question mo inatuna yo réunification o esami lelo ezali pona intérêt ya bino nyonso mais par rapport à propos na ozoloba c'est comme si que yo gouvernement tayebi yo ba awa eza biloko moko peut-être dit au ministère on a kata réunion awa nde bo sala boza na posa bozala bomoko bosangala ba makambo kanso bo bwaka yango mira nazongi papa masumu DiCaprio. Ça va? Benny. Ouais, ça va? Comment nous naye na nzili awa naza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya frais oui aller retour oui combien de besoin oui tika soki oza na Saint-Thérèse le seul et l'unique comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ça, ici, il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis, bango. Balou rapide. Oh, 40 jours. Mais quand tu 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma calicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, la JB service.
Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Moto ko lo boité. Ko so to ngalo mo big. Yango jibe service et zakaka on a qui ça. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingité. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais au moins la contenir les 6 mois. Papa Sidi. Yebisa na voici. Oh ba ça ba ndeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kocha bilo. Eza pa ya José Baïla. Cibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah. Fondation Tabita Dorcas, Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele, bazana batu ebele. Rentrée scolaire yango oyo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba liambongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir de la Maman Mireille, Maman Mireille, moi quelque chose à Kebaka, Ndazo Sunga, Bana Nyoso, Bazana Balabala, Bazana Banzela, infirmier, handicapé, Buna Nyoso, tout, Kakasana pour soutenir Bossa Makambu Nyoso, Yovana na harmonie. Fondation Tabita Elisu, Liboso Rambino, Kosenga Lisungi, na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo, na 1000 francs, Kosunga Bitike, Batanga. Baza na bonne santé, bazo eloka kolia, bazo atama ya komela, bazo telamba kolata. Baza na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas Ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubaye ya Jomas Masamba Merci maman. Oyo apesa ke papa ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu, na pesibino na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. J'ai des respect envers lui. Zompana ngana mwa musana na été. Ngana zali coordonnateur principal Asbel à sans danger, n'engageara tous les artistes, peintres, musiciens,
comédien, tout, moi j'engage. Moi, le pouvoir, dans le colonne d'Angoana. Mais il faut que se sépare. Tant que il faut que se sépare. Ah, enfin, toi ensemble. Maman Zita, Azan de Kourangaï. Maman Zita, tant à Belaka. Docteur de Kana, Moutabenga, papa Tchakon, on est beau souvenir Maman Zita à l'hôpital. Na bengi maman Nico di Bambo, à la émission yo. Maman Nico di Bambo, Tindaki Mbongo, na maman Yem. Après, oh papa, Kosimba Moutuna Bichote, Azamta ETNC. Et ça n'a pas mis. Mais moi, je ne sais pas si je vais habiter sur la Zawab. Mais papa, il y a des télévisions. Moi, je voyais, je vais Massamba porter des sacs. Pour la maman Zita. Pour la maman Zita. Voilà. On aura bien bébé. Vous comprenez? Parce que tu vois la polémique. Tu vois la polémique. On a une polémique. Parce que je suis né guerrier. Je suis attaqué direct. Parce que ça qui est au côté de l'élo, il faut se séparer. Ah, enfin, tous ensemble. Mais il y a propos d'ailleurs. Asa muta zakana un enfant ngai. Non, s'il vous plaît. Non. Les atos sur la. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Bato bazo landabiso monde entier ba landabiso. Tous en posa réunion après réunion yo kimiezala. Mais kimiezali. Batango tazo sentir que c'est comme si olingo banako o mata. Non, mais tous en posa moi kimiezala surtout. Na lobi boya. L'état a ebingai. Mukanda na sali wana et vous taxi ordre. Ya bakonzi. Mais sikoyo to wela ka bibembe te. Nazo profiter to na kaya papa na biso takinga. Mais ba rebe ça makaboti. Takinga. Il est souffrant. Asangi se kufanda. On a remercié wapi nani JP Massamba. JP Massamba. Oui, na monaki. Tout ça acte boy. Leki na biso Tony Boda 4 7 ans na makala. 7 ans na makala innocent. Ndeko na biso Kapora Murumba on a salaki tout possible, na salaki tout pour Murumba zonga na Kinshasa. Déjà ça dit wapi. Mais ndeko na ça c'est malheureux. Mais pour nani tungo sangana raté. Tant moni makamba boyo, moni baninga ba ko tala yobi ah en tout cas Dieu soit loué. Mais faut ba que na monde artistique c'est là ça t'habite. Le mutu zana qui sina ninga na qui sina ngaya. Ozanini? Non, qui c'est nago? Oh. Bah qui c'est qui c'est Zali hein? Bah qui c'est il y a magie, il y a qui Jésus. Non, papa. Faut un pouvoir wana. Mon artiste moi bandoki moko banchor. OK. Ngana bisa kabinoti. Tara obaganga wana ngai ba secret belé. Ngana kena ba morgue. Ba bisa ngai chaka ko moni mutu wana akozwa maya wa. Akozwa kayaka wa. On les connaît. Muta mususu na témoin je n'ai pas bango, mais d'une façon ba nzambe. Dieu est amour. Tant de aussi la prière. Ne sengo. Mon prière, tu as prière. Le prière mususu. Et si Satan est rencontré. Je crois que Maman Zita, Toko Kunda Kitoko, Maman Zita, Azaline de commission artiste, unité de Salami na matin, Maman Zita, Bani na papa na biso, Kouedi en tout cas, mais sans tout. Ok, merci. Chaque Congo, oui, chaque fois Batouba Kizaka, comme ba comédien ba Kizaka yo, pour yo oyaka dona. S'il vous plaît. Non. Yo aux amours de pourcentage. Non. Et puis on va dans l'émission Nyoso. Yo kana les dona. Donc Kizaka yo. Yoka, papa, ce que vous habitez, ne parlez pas. Bako pesa yo mukanda que l'État congolais a payé Maman Zita $100 000. Mais bimisa on a chaîne de dépenses. Mais vous ne comprenez pas c'est quoi la vérité la carte, c'est ça télévision. Je crois que vous va comprendre. Mais bate belé batika mbongo na ba chaîne de dépenses, ba zangote. Mais faut y ba la circuit wana. On a dans Non, tu as télévision. Dans ce qu'on a mis 100 et on a souka et 20. Bon, en bref, mbongo ya salaire te, ba kabeli yo. Vous comprenez? L'État kabeli yo. Mais bateau ça dossier wana, il faut les motiver. Est-ce que regarde dossier baptiste kanani na l'État? Mais non, il faut les motiver. Mais non, ce n'est pas moi. Il faut comprendre, il faut comprendre. On ne peut pas tout étaler devant la caméra. Mbongo ezalaka mbongo te ke batiki ya sokoda doit l'hôtel ba kabeli yo bato so mbongo wana abi papa
un pourboire ezaka nango ye mobunga te c'est naturel ngai nakobebisa relation na ngai te mpona motu moko chaka nakoparaphraser yo aloba chaka kongo na matanga na bapréparatif ya boseke ya mama Chako na chaka au micro baarchive ezali olobaki yo ozwaka pourcentage voilà pourquoi nalandaki émission moko boye kaka na net awa ke même famille mama Nzita balobai ke non yo oliaka mbongo ya mama la bango quelque part ya monde pas dingaki te balingi to la matanga non je crois biso to bata investigation soko moni mwana soso ado vimbana mwana na kati azali mwana mama Nzita adini atournaka wapi abetaka oh artiste comédienne habité nayebi nanga te parce que yo nayebi nanga te parce que cette fille là aza na haine envers ngai yo kana bisa te Maman Nzita Maman Nzita na bakundi eta yebi nga muta liboso na kombaki na mama yembo mpona sauver Maman Nicole Ibambo yebi yango na yebi so ba commission kudu te c'est un travail tant qu'on connaît na nina pour essence on te demande l'argent tant au crédit l'argent partout sur un bon mais il faut battre c'est un circuit au yebani moi je suis na yebi surtout ça no live on a la caméra ya même ya non même OK au mona ce que réalité pour mataka kanet na sur la ministère ba ofanda muzo mukobi mataka kunate mais au moins moi bayebi que mutu mwana bado yo na basa plainte mo mabete mais na kene na donner un budget tia Congo oyebi famille Okuku Samba je crois na lancé message famille Okuku Samba luka ngai parce que il y a un problème faut na niveau budget zali ba luka bango moi be luka pas yebi que au moins pour ngai il y a la vérité ndeko ngai lelo tout ça pas comédien tout naka bango maboke ngale mabakunda wapi tout naka bango nani il parle pour parler tout le bango mundele ndo bakunda wapi mama nani nani oyo wabe yango nene mon pépé non mama Mindondo oui bakunda wapi tout naka bango delo to kunda kwedisi yo kende mukolo wa anniversaire kwedisi ko mona bango non Mindondo bakunda ba yebi non anniversaire en bref Maman Nzita c'est ma sœur azan de kunangai ba comédien baza ntambo so bakate ba cofondateur la sans danger matono matia sans souci Dudunga Fura major za wapi hapa major azana image oya Dudunga Fura oui non Kimbatseka an PTC yenda bandangu zera mama je crois que tout la polémique sangatina tout qu'on a Manzita avec beaucoup de gens tout la polémique en tout cas alors au-delà ya nyonso le bamiana ba retenir nini ba retenir Maman Nzita akozala modèle ya babe ngo nini ya unité modèle makamwesa Maman Nzita ezaka partout to sanganaka ba longola mamatanga cop parce que ngaba benga ngapona nini baba kenda non baba kendaka na yebi on s'appelle pourcentage ndimango ma pourcentage nini Moussa on va voir l'émission mais manalobi papa yogana bisayo na faire comprendre yo ko so mbaka na fantir te non so ba fantir te comprendre na lobi mbongo l'état pesaka za mbongo bak ya salaire te bakaba batuana o bakena na doswana on les motive tant on motivé na ote ba fandri dossier na yo vous comprenez bien alors totika Maman Nzita avec Bourzoner en tout cas merci na bana Maman Nzita famille Maman Nzita baby ngata ndeko na ngai c'est ma sœur direct merci nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale
Zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Kumbamba na Yesu. Kumbamba. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina temwenye sangalo na ye. Napena tato na bonsambe na yo sabato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Merci Jésus. Dans le Bible bisenga senga sanga lole. Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai. Na le Bible bisenga senga sanga lole. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu. Kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga yo yo. Laisse moi fako. Laisse moi fako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu. Laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga laisse mukatanga ye. Laisse mukatanga laisse. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye. Soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye. nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela. nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo
oyo naza koteya yendezamba libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana